Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV. Ndenge boyebi tozali na suka mbula. Alors, biso lokola mayangani na Politique TV, Maison Média, ezali devoir na biso ya kokende na kokutana na bakongolais nyonso to bakongomani nyonso, précisément ya Afrique du Sud to diaspora Afrique du Sud. Mpamba te boyebi ete tozali na ngonga ya maponami pe esengeli to kama bakongolais bazali koloba ide na bango ezali nini. Yango na kena lombangu na kogarde bino mingi te na kobengisa moko ya bana mboka o azali diaspora congolaise pe azali awa na kati ya Cape Town pe na ko réserver droit na ye ya komi présenter moko. Mwana mboka boye malamu tozana en direct. Oh, merci. Bonjour, mbote na yo. Mbote. Boye malamu premièrement na mayangani na Politique TV. Merci. ACPL vraiment ko inviter nga salinga moi bien. Merci. Yambo to banda yebisa biso nanu kombo na nini mwana mboka. Kombo na nga Auguste Simbi Gandozo, mais bato benga nga chinois katakata. Mwana mboka Auguste autrement appelé katakata. Awa tozali wapi siko wa toza wapi? Toza na Mada City na Cape Town. Cape Town na kati Afrique du Sud bien sûr. Ya na Afrique du Sud, Mada City, Mada Side quoi. Donc ma belle maman, Mada Side. Na basi bana mboka bozali koyoka ndenge mwana mboka zali ko manyola mais premièrement boni nanu santé na oliboso. Santé ça bien ngolu ya nzambe ndeka to vivre sur le rythme mokili. Donc toi ben bien. Merci. Donc mboule leki quand même bien ko banda janvier ti décembre. Ya ngolu ya nzambe par rapport nde to moni maramunde bat ba souffrir na mbo to le ka yo moyebi ba COVID-19 mais nzambe wa sunga quand même tout ça bien. Merci mingi mwana mboka na bazi ete bino bato bozotala biso bozali ko sepela mpamba te azali ko yanula na bwanya pe maele ba election uti osalema na kati ya Congo oyebi nga na yebi na nga ngoti to be honest na yebi na nga ngoti na kyonga pa na yo ya solo mwana mboka solo mkolo na sérieux nga yebi na nga ngoti na ka ka élection faisant en décembre mais na ça intéressé té. Bon, élection esalema ki me yebisa biso ozali intéressé pona nini ozali akozoka politique ya Congo esali eloko moko ya keoza l'intéressé te pona nini oza intéressé. Bon en fait, na ça intéressé té par rapport à quoi? Pour bamoni bamboka mso en Libanda au biso to yebi tout ça awa. Ceux qui bana mboka oyo baza par exemple en Australie ou bien en France. So mboka na bango sa élection, baza obligé ya voter na ba ambassade na bango. Ba robengisa bango, ceux qui baza en carte électeur, il faut ba s'enrôler, ba voter. Mais comment fait-il biso Congo mboka munene bongo bosa l'élection, mais diaspora Libanda bo intéressé na biso te. Au moins que tout ça biso eloko TV, tout ça intéressé ndeni, tout ça na ba. Bon, na okio mais tozala ki informé que ba diaspora mbalo ba votaki pambate diaspora Afrique du Sud bisika tozali ba votaki diaspora ya Canada, ya France pe ya États-Unis. Balobi ba votaki yo ozali ko ndima yango bien ozondima yango. Mais masola politique yango, o émission makasi bato batala. Nga tala émission sur na TV, na Facebook, partout na YouTube. Est-ce que yo za journaliste, est-ce que sur moni place o ba benga diaspora ba ke voter. Yo faut ça là. Au monte que ba ko ça. Pour ceux qui viennent à solo, aiment souvent une information pas na yo pour les journalistes. Yo o ya na kuna ba image to mona kia, ba benga ki diaspora ba voter ki. Dans ça mamba lokuta, eza lokuta. Ato benga bandeko ba na Amérique ba so que eza lokuta. Merci mingi mwana mboka ezali droit na ye azali congolais lokola yo na ngai azali na droit ya koloba ya ye makanisi siri mai matali politique ya mboka na biso mais na okaki kotambola bana mboka bazali kolela pona makambo ya diaspora ya passeport précisément en Afrique du Sud bazolo ba ete ambassade ezali komonisa bango pasi est-ce que ezali ya solo to ezali kuta non problème est le cas on est que ambassadeur mo sa bango place problème est que moni ba ambassadeur batina na Afrique du Sud bazana objectif mon côté ya relaxa batu endroit oyo batu bako retrouver bango bayaka na année une seule fois et ça la mawapi pour na renouveler ba passeport ya ba étranger baza mboka mpaya depuis normalement il faut pesa biso basement au ça la guerre eza base bureau oyo za ba congolais eza anytime c'est-à-dire tanyonso ata bango bana voyage yo ko kende mi futi ozi fiche na yo réception so bango ba ye ba renouveler passeport non parce que ya bango zalaka il faut oser là après 4 mois après une année même fois que tu aimes sou ba répéter
Ce que je dis, bateau bazangi passeport asa mukandati a renouveler passeport ndeni. Il faut longa na province o aketi na province mususu. Ce que so bakangi na nzela. Au moto ke abi msamboka na biso que toza ba incapable. Que mutu mo fana na mboka batu asa papier te. Ok ça faute na biso te ça organisation ya gouvernement na biso baza organiser te. C'est ça le problème. Merci mingi mwana mboka pe na banzi ete bino bakonzi o bozotala biso ba responsable ambassade na kati ya Afrique du Sud esengeli boyoka maeba na mboka bazoloba ba famille ebele bazali affecté misala ezali akokufa contenu ya ba makambo ya ba passeport mais tokoluka mwana mboka Augusto katakata autrement appelé chinois mbala mibale poto vendre vraiment makambo ngo bien passeport to meka komanyolela ngo bien mais lokola tozo kene na sukambula esengeli na tuna nano boni ba congolais na Afrique du Sud pamba te bato bazotala biso na mokili mobima balingi bayeba ba congolais na Afrique du Sud bazandengeni via ba congolais na Afrique du Sud ezali ndengeni ezali makasi to ezali malamu to mabe selon yo. En fait, le grand journaliste Nkolo Velanga Patrick via ba congolais na Afrique c'est mabé. Peut-être ba congolais ba vivre na poto ba bien par rapport à omoni na minute toto kunda na cimetière moza na bon ngotanga kombo to kundi puis de après une semaine to kundi puis de 10 congolais. Pourquoi ba kufa? Ba stress l'équipe belembo que za bien té normalement to koya awati. To yo sani nave, to yo sani nya. Mboka biso to riche. Yango moni tongo tuna mama élection na so que donc maman na otala yango ti ngaza na ni contre ni pour mais souci na biso za ke ba bongisa mboka po biso tozonga parce que awa vieza na ngo bien ti so ba ko sabino ka fuiti vieza bien ezabete so ye awa ba ko tsombeli ba ko beto masasi ba ko bomayo misaleza atina ti donc to vivra na ngolo nzambe take ba courager po yebi ke to bimi déjà mboka mpato za awa faut vivre yango moni ke ba congolais o ba za courager ba ngonde ba vivre za na moi voiture asa moi parler mais pour na vie et ça ngo kito côté pour awa ba respecter nous droit de fils de pays ce que aux fils de pays aux un avantage que le kabatu nyonso parce que biso Congo ma monnaie za la vie to le banana parce que biso to bato to ti banda donc aux ano inutile à tous ça va milo za a aux inutile pour bango za leur numéro 1 za droit de fils du pays c'est ça le problème. Merci mingi mwana mboka bomoni ndenge mwana mboka azali komanyolela bino maye yango ya réalité ya ba congolais na Afrique du Sud na motema pasi azali koloba donc vraiment nga moko naza kolanda ye azali kosala nga pasi makasi mais azali réalité pamba te bazali libanda bazali kokanisa peut-être que na kati ezali miliki mais tikana tuna ye nano mwana mboka Augusto siko yebisa biso yebisa pe ba congolais o bazana kati ya mboka o bazo rêver baya na Afrique du Sud yo awozolo bakevie ezali makasi siko ba oyo balingi bakende obie ba bazana nzela bazokende bazo ya déjà Afrique du Sud okoloba na bango nini bazonga to baya soki bakozonga pona nini soki bakoya pona nini bon normalement netinga conseil na kopesa bandeko bazana Kongo baya na bango tia pone tinga kuna bulana nga koya awa tia selon ndenge masolo bando yoka ke Afrique za poto soko ya Afrique sur rejoa tana koma Afrique ici sur le terrain ba réalité nga na mona awa za oto ndo kana Kongo te mboka oyo donc ya mboko fo pika soko pikite na mboko koya te bango no papa zate famille zate na mboko soko sala kate okola libanda omonde to ka masolo te ndeko na fuisa le kana koma mela bato ya obitina le kana te ko nga charger bande ko note bana mboka bala fo tuna awa visa passe ndako za cher mais ça les mona na nante yebango no bana raciste ndeko na noir alinga muninga na noir ti bango apesa priorité mingi na mindele par rapport à nini po na bandela ngo susu awa droit de fils de pays numéro 1 bana mboka nde bana autorité donc alors so ça posa ko ya fu ici ndeko na ko ya te va na Congo yebisa président Fati abongisa makambo moni président Fati ça n'est bien mais gouvernement ça na bango ba bien ti parce que vie sociale na Congo ça te si le local de la terre to zoate donc droit de fils de pays na Congo ezalaka na yango te alors to me ko changer makambo c'est ça so ça poso ya fuisi ko ya na hote ya Alexa Tamba obomayo nde baboma bayana ba jobu ndengo yoka ke batie mutumbeli ndeko yoka xénophobie so pas na mboko batomboke mo babimaka na presse ba ko boma tous les noirs parce que za mboko na bango parce que bisanga mboka beto ya poni sikoyo en même temps nini ozo pesa lokola message na président de la république to na gouvernement yokoya nini esengeli basala po ete ba congolais ba se retrouver na ba condition te nini ezali message na na gouvernement na ba konziambo en fait message na ngana pesa pas président Fati Beton ezanini diaspora to lingara yo merci longoni atone ngozi tous les jeunes au côté bana armée on a ngela que mboko zo changer deuxièmement merci pena ndenge organisé contre Rwanda to beta Rwanda troisièmement kangela biso Kabila
tiens na cacho malgré to roboma te to juger na makambo opération likofi nde baboma bana biso et la kisa ba congolais penda qui oza présent à solo eli ya mboka na parce que oza congolais ce que l'axi biso yango o monte ka to ko tika va na ta sata to ko tombole bongisa makambo memela biso vie sociale ti la biso ba prince ti la biso nzela banda kin ti Lubumbashi to kenda ngo na voiture to kenda ngo na avion te peuple congolais na posa misala peuple congolais na posa la peuple congolais posa zo randa ku yo feli na fuiti ba fazer bazarati gouvernement zo ba fazer atongeli bango ndako apesi bango yo feli parce que baza na carte ya identité tant que droit de fils du pays ba citoyen yango na lobela président Fati Beto s'il vous plaît vraiment biso biso ba carte d'identité ba congolais ne pas sur monde que congolais a valeur na mboka en tout cas pena biso diaspora tant que Warriors moi général ba Warriors pire petit fali poupa to le là. Merci monsieur le journaliste. Merci mingi natondi bino longonya na banzi tokozwa ngonga mulaite pona lelo tosuki awa mais tokomi na suka ya mbula namoni ozali vedette na kati Afrique du Sud donc ezali malamu ndenge bozo mona muto batu nyoso tu bazoleka esengeli ba pese mbote mais esengeli pe opesa bango mbote te bato yebi dédicace kozala ngo tozana suka mbula banani olingo pesa mbote tokoluko mbalami bale poto solo la malamu pamba te tomoni bwanya na maele ezali mais pona lelo banani ko souhaiter ko pesa bambote ba bonne année ba fin de l'année. Premièrement na PCR merci président Fati Beton yene numéro 1 à Simbi Congo en plus na pesi mbote pas venanga honorable JC Punga na pesi mbote na ba congolais nyonso ba par-ci par-là na poto na monde entier fali pour parler Warriors donc ma solo yango wana sans oublier je koko mulumba masana ngelo ifeta venanga Patrick Yemoraza Koloma solo maître Zawa